nous suivez de partout dans le monde, je vous en remercie dans le cadre de votre émission Légende. Nous sommes venus à la rencontre d'une icône de la musique de la République démocratique du Congo, comme vous le saviez tous. Vous nous suivez à Paris, vous nous suivez en France via les canaux SAT, 10e Rue Télévision, vous en remercie également. Ndenge Tolobaka, à chaque fois, nous sommes venus à la rencontre d'une icône, d'une légende. Ces prouesses, c'est tellement incommensurable. Nous sommes venus, comme je vous l'ai annoncé déjà, à la rencontre de Maman Tchalamouana. Nous, ici, en République démocratique du Congo, on l'appelle Mamou National. Bonjour. Oui, papa, bonjour. Maman, toyi et painayo, na cadre ya émission Nabiso Légende, toyambaka juste ba légende, oyo basala gloire, basala honneur ya République démocratique du Congo à travers l'Hexagone, à travers le monde entier. Le lot toyi panayo, peut-être ça sera pour la première fois au Bété Labiso histoire, il y a musique, nayo, histoire, il y a musique, il y a Congo pour déjà. Pour l'instant, au coma patrimoine culturel, au coma icône, au Bandekwebele à Basipe Mibali, coma référence à travers Nayo Maman, les lotoye et Panayo, Bete la bisonan li solo, Ndenge au Bandaki musique, dès les bas âges, Ndenge Ozalaki d'abord choriste et aujourd'hui icône. Des années 60, années 70, Bete la biso, et Zayen non Ndenge Nini avant. Okoma Lelo, référence dans le monde entier. En tout cas, merci papa pour la question. D'abord, retirer le mot 1960 parce que nous avons nos bébés. 60, j'avais quel âge? J'avais au moins à peu près 2 ans. Enfin, les années même 70, j'ai commencé peut-être à m'intéresser à la danse, à la musique. Et c'est-à-dire na province Nangai, Kasaï central aujourd'hui, Kananga plus précisément, et Nazaku Landa Beta Bambunda, parce que biso musique toza yoka onka na radio, et à cette époque la télévision toyeba ki angote, mais tant tozo ka radio musique oza ko uta Kinshasa, bon toza ko se planango, mais beaucoup plus Nazaku linga folklore ya province Nangai. Et folklore wana so abetika mbundo wana en tout cas nata naza osala musala mama apesi ngai to na kumbi mwana kotika na landa na bato mbunda et bazo beta musique pona nini et bazo bina ndenge nini et ça m'intéressait beaucoup et nga wana pe na côté na ngapiso naza na coin na sima ya mikolo naza pe kubia na ndenge na ngai. Et à chaque fois c'était comme ça. Et puis à cette époque là ceux qui maman boti ma passa il faut abinisa mapasa na bango barobeta bambunda wana et tozo landa bango tozo mona ndenge bazo bina et c'était vraiment beau à cette époque là bolelo boso e basa subilo kwana boisale maka parce que culture sengeli bongo so boti mapasa ba cérémonie ezalaka mbunda wana betara toujours mais ce n'est plus pareil par rapport à ce qu'on rêvait avant. Mais aujourd'hui, par contre, Makambo a changé, a évolué, Makambo, on a commis artiste, bon, mais on utilisera utiliser la musique. Et bref, on a banda qui en tant que danseuse. Et on a Kinshasa, on a groupe Mama Pongolov. Groupe Mama Pongolov en 1977, je pense, 77. Et nakoma kobina nakenda komona ye ba mema kinga na remercier bango so baza toujours na bomoy ba meminga kuna mama pongolo pa ndiminga sepela ki na ngai atindinga pa ya chef d'orchestre de Pompolowai et bangaje ngai et nakutaki mama isinga pe azalaki wana toza kobina na ye ba danseuse musuba yo kubakisa malko ba lomboto et nono lomboto ba danseuse musuba ba yakipe na ba orchestre musuba danseuse musuba za ko exister. Puis j'ai adoré tant na mona ki na télévision na mona ba danseuse bazobina ba yondo sister na binga pe na linga pe makambo fona pe fona bina pe et bien voilà na on se retrouve na comme danseuse na yeba ki danse mususu te na yeba ki pa mususu te ba chorégraphie na yeba ki te oyanga kaka mutoshi kaka loketo kaka ona utake na mboka. Et loketo wana vraiment en tout cas yangonde matisangai et lansangai bato abandi ko tianga ka ba bia danseuse wana oya beta loketo wana utaka nanga
Et bien voilà, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. À l'époque, il y a Kanangera, Kaluluabourg. Oui. Et d'après certains livres, là, il faudrait également, tout le monde a auteur dans Mobamika, corriger certains livres. Balobi, Mama, Tchalamouana, Oyaki na Kinshasa à l'âge de 18 ans. Il y a d'autres livres qui racontent que vous étiez ici à Kinshasa à l'âge de 17 ans. Alors, Lélo, tout ça devant la source. Yebisabiso, Kolongwa Luluabourg, Kananga, na Kinshasa, Oyaki na Ajni. Ah, pour Nani. En fait, pour corriger certains ouvrages. En 1977. Pour Moni Lélo, maman oza icône. Ba livre mususu o totangi tangi ba livre batu na rangaite ba livre wana bazo koma moto na ndenge na ye bon nakoko contredire pe bango te basi ba komi ese panzani moyena le bakebozo ngisa ba effacer ba corriger pe zate na yeki na 1977 awa na Kinshasa mais soki balobi na yeki na âge ya 17 ans wana ngaite tango oyaki pa maman Abeti au salaki combien de temps na kati orchestre na Maman Pongolov nakanisi na salaki Pongolov na salaki au moins à peu près 2 ans et maman Abeti na yeko longwa et maman Abeti na salaki na 3 mois seulement 3 mois, juste un petit passage na salaki pa maman Abeti et maman Pongolov a bengana kingaite nga moko na baki na tenté moi chance na sala ko la ye na yemba tant na ke ko yemba et simbaki pété. Et na migi susu ko zongela bia non et pompolo wa lobité aussi ok ko tenter ko yemba kende libela ko yali susu te et nde na kende na bi suko na kende wapi na osala nini o nazo sala batu ba osepela na ngote nde na ke pa ya mama Abeti et mama Abeti ali yamba kinga na boko yimbale asepe na makasi et na vandi ne pendant 3 mois et j'ai appris aussi quelque part là-bas parce que danseuse est terrible pe bazalaki lokola bilonda lokola ba Jackie et vraiment en tout cas na travailler na bango ba danseuse musupe bazalaki et après ça na albité lokola na sina moteme kendeki penza na yemba il faut na yemba mais à cette époque là c'était très difficile ya koyemba koyemba na lingala pona ngai ko leka et en plus on a imposé marque na yo puisqu'à l'époque c'était chiluba so lingo meka ba loba wo oza muta. Okay. Et so balbino za muto moni mbala moko komi moi français. Nazaki obligé na yemba na lingala. On a lingala wana so nazo yemba nazaki imiter ama Pongolov. Okay. Et babi non, ça c'est pas toi, il faut ça eloko ya yo moko za ku imiter ama Pongolov. Et na yako tika. Après na yako kende Afrique de l'Ouest. Tant na yo ki bande ko mususu bazaki kuna et nabi non, na ke no tenter chance na nga hier, ta mususu awa boye. Ba on so bazo mona ngandenge ni tika na kendo tenter chance na nga libanda nde na kendeki na kei na tentaki chance na mais partout où je passais ba bien non toi on te connaît pas, on connaît pas Pongolov, on connaît Abeti Maskini là-bas chez vous là-bas là, toi on te connaît pas na bi moi aussi je chante, moi aussi je danse wapi bali kutoyo kangaite et na bi na sala siko nini pour vraiment bandi mangai et comment que soki orchestre Enersto Djedje to François Luga to orchestre songolo ya munene bajimi ya Sainte soka za ko beta nabi ngape nabi nakaya est-ce que nako ko binela bino atanzembo moko abi attends des aïros on va mettre chauffer tu vas danser on va voir nazara toujours na kamwa teni na ngai na sac et soka bandiminga paf na changer bilamba na letika moi jipette na ngai moi teni na ngai ya danse tata na na ko bina lokwa moto batie na courant na ko bina lokwa likamuso avec des filles babi toi tu danses comme ça là non moi je t'engage. Okay. Na bino na koza na orchestre na yote ngai pe na yembaka pe na binaka yo yembaka mais kana tant na bi non toi tu chantes comme Pongolov. OK. Gabi bosko na sala sikoyo nini pauvre bato bandi manga na chant ngai et na ko penser na Chiluba. OK. Tant na penser na Chiluba nte na ko interpréter nzembo ya kamana meme ya ye kamana meme ya ye kumbe yo kumbe lele babie be voilà tala style bongi nonde yango yo na danse no wana na ndenge ozako yema na ndenge ozaleli
Ça, c'est, tu chantes en quoi là? Ngabi nazo yemba en Chiluba. Chiluba, c'est quoi? C'est quelle langue? Ngabi eza langue ya biso ya Zaïre. Et ya ba Kassaïen. Kassai, c'est Ngabi, là où se trouvent les diamants. Ah, référence c'est Zara Diamant. Ah, ok, d'accord, mais tu dois continuer. C'est ça ton style. À partir de là, na tikalaki na mutwashi. On a ça ko belela mutwashi. Et les autres ko benga mutwashi. Mutwashi eza wuti na cri et comme il est là na style wana qui a créé ça c'est moi. Ce style vient de moi. Style wana ezalaki na kombo mususu. Non, ba kombo ba chiku na ezalaki, ba kombo mususu ba soki chinkimbo ezalaki, ba kombo kirikili mais oyangai mutwashi. Donc mutwashi c'est la marque déposée de Maman Tchala. Oui, bien sûr, oui. Parce que à partir de moi, je suis la toute première artiste oya Kassai wa yembi na munoko wa mboka oyo a développé yango les lieux comme ku dansable na bikolo misusu ba yebi na bango Chiluba te mais asepelaka ne kaka na mélodie na style na mutwashi yango pe na nyonso quoi, c'est ça. Alors maman, album na yo ya liboso. Ouais. Osala ngo na moral nini? Est-ce que ozwa ki pe appui ya ba ancien mentor na lo kola net ba beti masiki? Non, il était resté ici. Bango batikala kiawat. Awoya ko guider ngande ngana kei. Na komi lokola quelque part lokola moi adversaire. Mais nazaki jamais adversaire na parce que elle ou maman Pongolo bazaki ba ancienne patronne nangai. Nazako tuna idée na bango lisusu te parce que nga nazako foncer, nazako kende na bina sala na tikimboka, il faut vraiment et na sala quelque chose en tout cas nazo ngaboko pambate. Et toujours na prière. Nzambe nangai salisa ngai, nzambe nangai na wuti musika naza mwana mobola boye na boye salisa na ko mape moto na vie. Et puis voilà, Dieu m'a donné cette chance là. Et sans oublier aussi Monsieur Souzi Kasseya, maestro. Le maestro qu'on appelle, en passage, na ko pesa yepe mbote, na remercier pour la contribution na ye. Parce qu'avec sa guitare, oya posaka na musique wana, ko ya zaki na Paris, ko ya na Abidjan, alabi oh chala ozalia wanga bien na zalia nazo yemba mezo simbate bato balinka na yemba na Chiluba, mais moto abetelanga mu na expliquer ti moto abetelanga Chiluba zate. N'habité yaka ndete au Kota Studio to sali nzembo ya kumba mais kumba est venu après juste après Amina d'abord après ça qui nzembo ya Amina serre-moi la main même si tu m'as mis en ballottage je ne peux pas te garder rancune le monde c'est comme ça aujourd'hui c'est toi demain c'est moi Zembo na tata nangai et lansanga ya Afrique de l'Ouest mobimba et c'est la même chanson également qu'on retrouve dans dessin animé à Ayade Yopougon ya ba Ivoirien. Wapi? Anzembo Amina wana. Ah bon? Na yebi ko tuteta tananga. Enfin, ba tout façon ba simananga ba interpréter ba nzembo nangai lokola ba artiste musu na bosani kombo nzembo moko munange le munanga waba kamisha baba chena ko mulale. Et la chanson également Toyoka ngope na dessin animé wana Ayade Yopougon. Baza ba œuvre nangai. Et bien voilà, bref, tu travaillais banzembo no tu travaillais qui et ça le succès makasi na bandi ko voyager au Sénégal, Mali, bamboka onyo sezaki à côté et baza ko inviter ngai et surtout président Oufouette Boigny na maman Thérèse oulala balingaki ngai mingi. Balingaki ngai mi maman Thérèse aza encore vivante naza ko pesa ye mbote sika azali. Et vraiment, en tout cas, je soutiens Kingai Makasi. Et nani producteur nanga liboso François Konya, on a bossa na Kombo na été mon tout premier producteur en Côte d'Ivoire, François Konya l'ivoirien. Abi mais cette fille, il faut te presser moi chance. Il faut ça na moi support. Pour quoi ko sali saye na danse na ye oyo. Nde to ko sala d'abord Amina il est ça du succès babi il faut ko sala style wana otolinga kawana oyo betaka na scène wana nde to ko sala kumba na landi Souzi Kasseya na Paris à partir à Paris nde to sali na ye kumba isalemi na banze mosusu ezalaki kuna na kati vuluka dilolo
diwa kambenga ngela chanza ni kukwata wewe ni yaye kwetu mbwa kupingana museleba to travailler na ye tant banzembo ye oulala c'était vraiment succès ya kosakana te et puis voilà na ko sala à peu près 2 ans na sali 2 ans na Côte d'Ivoire na ekolongwa na bino nazala na Paris à partir à Paris et na kubiko kende bamboka nyoso parce que na Côte d'Ivoire sika nazalaki et banda ko poser problème l'artiste mususu non on s'occupe trop de moi ba ivoirien bazo sali sangai comme moi we kotaki nde na bino na kende ko vanda et sika moko neutre na yaka ndeko ya c'est ça que j'avais fait puis j'ai continué ko sala banzembo ko misa banzembo chibola mulumbai baningae na sinabali botika kofinelanga misongo na nzela disons na continuer ko travailler na bagrand comme les Mayaoula bagrand artiste qui on a travaillé na bango et na profiter na expérience na bango et kodisinga maile za kokola et naza kokola naza ko changer. Alors maman okipe ko yebisa biso o le kapé na Afriza to Jazz te na bina kuna te na kenda na koma na tanta chance me bazwa kanga ite non bayeba ki penga ite OK ouais et puis talaka na utika na talaka ndenge na zalaki et vraiment moi baspe wana au moins ezalaki penza fort penza te ba mona kola ka moi fille moko boyibo un peu moi villageoise pas villageoise c'est-à-dire que bon oui bisozo que nous comme ça il faut la présentable aspect présentable j'étais toute jeune belle et tout ça pas de problème mais bazo par rapport ya ba yondo bazaki wana bazo briller et tout ça au monde que ba bazaki en avance par rapport nanga ba mwana shaba et c'était différent il y a ndo mwana qui ezalaki moi facilité puis musala nyoso na mukili il faut que zana mutu akoko kokotia ou peut-être ko peso moi chance wana ou pour défendre yo na vie et nazaki na relation à mon côté juste bandeko tozaki na bango et c'est ça quoi. Au moment où au Salaki on vole à partir à Côte d'Ivoire au Paris, est-ce que mon ancien mentor na OP batikala ki kobenga ote pour par exemple ko féliciter non après tokomaki ba mi tokoyi ba ya na ngai ba féliciter ngai mama Abeti mama Pongo Love ba patron na ngai ya kala tokomaki siko ba collègue mais en restant toujours respectueuse envers elle pour ne pas na le batenga pe na yebena ko impe makasi non je suis restée toujours petite et na sepela ki le vieux Franco yé mukolona yako beta na Grand Hôtel na 1986 yende mutozaka pare na ngai et mukolo wana vraiment et bamire pasukaka batalatale pasukaka et zalaki ndenge mususu même suzi kase waza koloba tala koloba tenga na za arranger ya moto ache tala ba musique na bino wana tout ça là ngame yo poza mulubat habité tala ngana biloko na lingite mais tango amona ki succès ouais salema ki na Grand Hôtel Ami Bimisi c'est moi l'arrangeur c'est moi l'arrangeur siko andimi muto ashisikoyo il est là il est vivant il est là. Clin d'œil spécial à vous les maestros Suzy et Kasea, nous sommes là pour avoir l'histoire. Alors maman yebisa biso lisusu premier concert na yo ezaki na kozonga na mboka na Grand Hôtel na na Lukezu Luansi wa soutenir kinga na tango wana papa Lukezu a soutenir kinga makasi et maman Zuzi wa Mbombo on a belle à chaque fois et on vraiment soutenir kinga ipe et le vieux Franco batbazaki belle nyonso batelema ki pour ba soutenir ngai et à cette époque là et même j'avais peur trop peur même nabi na que no beta na isasa mboka maman mbili ya belle moto azorenye kuna ngai vraiment est-ce que na chiluba vraiment ba kondima ngai j'avais peur je tremblais mais tant on a mona ki bato na salle quoi likamususu c'est à partir de ce jour là or que na tambuli na beti na ba stade ya bamboka na bamboka ya modèle nyonso ya ba salle ya mine ba festival ba nini tout ça mais pona kaka Grand Hôtel oyo za munene te mais ali salle we kenda sango pona biso et mukolo wana ezalaki encouragement munene soutien munene pona ngai kozonga na zongaki et na doublaki sous vitesse vraiment ya en tout cas ya énergie.
d'après les livres, puisque moi j'insiste sur les livres, d'après les livres. Quoi insister dans le livre Tengayo? Il y a une autre version originale. Ouais. Bah ABC Bisso, que vers les années 90, Mama Tchalamwana, Ozongaka na Kasai, intronisaka comme reine. Mais oui, mais c'est à partir de Nyoso Wana. D'abord, Awa, Papa Mobutu, le président, Atindaki général Kulfa ou Ngulfa, j'ai oublié le nom, Oyo, disons, à décorer Kingaï. Pona Musalo Nasali, Kulongola folklore, ko pesa yango dimension wana ya libanda et kendelo kwa musique mususu. Et balobaki vraiment il faut le faire. Ngayo nazananu. Et vraiment en tout cas, aba décorer ngai et asalaki vraiment oya kwa sala pona ngai à cette époque là. Et na ko kende Kasai na Kananga. Na kena mboka na ngai le vieux Kalamba, le roi Kalamba. Oyo azalaki longo na papa Ilunga Lwakamanya bu Ilunga Ndibwa. Mon grand cousin et oyo vraiment telebisaki ba tous les chefs coutumiers nyoso baye ko sangana na Kananga. Baye en tout cas ba beleli pa ba koko oya bango kado yango wana oya biso yo musique ya mboka na biso musique ya ba koko na biso musique na biso ekende liboso à travers mwana oyo mwana alongoli biso soni nzambe na biso alikolo bénir mwana biso yo bakama chilu pemba na ibilu pemba na lingala te so ba benga ko kombo ba chance ba pesa ba chance na ndenge na bango tout ça et ben voilà na profiter na occasion bazali susu te mingi mais na remercier bango na geste basalaki ba pambolinga na ndenge na bango parce que we pambwa mina se e pambwa mi pelikolo mais o bebeka bato mokili ba pesi kindoki ba pesi kindoki na bilika mbote na ndimi yango ya bakoko na ngana ndimi yango. Et bien voilà, je crois beaucoup en Dieu et en Jésus-Christ. Puisque Balobi, Bapesa Kyo, Mayebomi, Balé, Babuka, il y a 15 ans, na décor. Bapesa nga décor. Les allées gestes na boya bango cadeau yango. Bapesa Kyo kutu na mutu. Likambote bapesa nga champagne te. Bakendo pesa nga bijoux te, bakendo pesa nga je ne sais pas gâteau te, na souffler bougie. Bapesi oyo bakwa ko pesa. C'est-à-dire kibokoko nde yango ana. Ma pesinga force et ben voilà na continuer bali banzembo nyonso eza nyonso wa kamata nyonso alebo kamata bo pesa ye asala ekende liboso sango na biso pe ekende munoko surtout munoko mboka na biso ekende liboso ekibima à l'étranger ba ye ba kichilu ba pe existera pe dans le monde. Et ben voilà, j'étais béni et na ba niveau nyonso vraiment décoration et vraiment ngal so na 15 ans na somba bilo a oliate. OK. Bakabela ngai et na se général na kende pe sous-ando te ça fait des années parce que mon Thomas mama zoa tami bali misato zoa et mpio di mama zoa soso mama zoa e bwena boy na kananga ezala partout bilamba bazo kabela ngai nana sombela ngai lamba te nani akabela nga mbongo te nani asalisa ngai te ezala basi ezala mibali ezala bana to mikolo bato nyos ba contribuer na succès na ngai. Ouais. Est-ce que maman, est-ce que va maïe bopé ba corne ou ba pesaka na kananga? Oui. Ezalaka na tia on a mur. Pour balobi ka ou karaté. Ah, papa corne ka ou kaka. Te maïebo. Maïebo. Mais soki bokaba ka aussi on a moyi ezali wana eko ka ukanango te mais wana esi kuma poussière esi beba isila na yango e ka ukate ndenge nini. Ah, oyebi Kinshasa na biso peso Holandi et na yebite. Corne ezali meli yebosi ka uke beba na wesila na. Alors, on poursuit cette tranche, mesdames et messieurs, comme tout ça, la voix motorisée, à l'opération version Nyoso, ou Boyoka Kilibanda, ou Boyoka Inakati, la version corrigée et améliorée chez Mama Tchalamwana, ou Tobingaka affectueusement, la maman nationale, grâce également à ses talents, multiples talents, donc danseuse et puis chanteuse, Lelo Oyo Moutoua, soit la musique folklorique. Il y a Luba, si on peut le dire. Et oui, c'est une musique Luba, oui. Voilà, et comment vraiment à échelle mondiale, et quand on a tribune aujourd'hui ce bâtiment, c'est grâce également à Mama Tchalamwana. Mama Tozongi Susunayo, vers les années 90, il y a eu Boyaka Kosala featuring na Maman Biliabel. Est-ce qu'ils avaient solo?
na 90. Vers les années 90, donc des 90 jusqu'à 2000, babi oboya kana nukosa la featuring na Maman Mbili Abel. Boyemba ensemble. Ya que vers ngai tonga na gende vers ye poto sala na featuring. Ya motoza lelo devant yo pour pesa biso version de na yebi yango te. To sa ne featuring sikoyo to yembi awa soki docteur njaji. O nga na yebi nde yango wana. Mais mususu nga na yebi te. Nga na Mbili Abel to banda na ye to lo baki banda bo mwana. To sa na ba âge nanu ya ba 19 ans 20 ans. Mbili Abel il était choriste et pas ya Mama Abeti na kutaka yekuna choriste. Azako yemba so Mama Abeti akomina no temu to sala ba variété, azako interpréter banzembo na ye ngana zaka danseuse. Ta on a ke na tiki yewan. Ta on a ke inde na ko yoka o akomi pe chanteuse munene. Na bien moninga na ngaye etala ndenga akomi et j'étais vraiment toute contente. Mais bien sûr, à cette époque-là, azalaki un mouvement, un mouvement où azo kende gauche droite, tozaki na reporter outi voyage aux kuti billet musu na aéroport aux yeux okay mboka mususu okay bo tout ça et tozaki ko matako kita beaucoup tani penza ezalaki penza te. Mais bien sûr na sina kenda ko mona ye na ba spectacle na ye na Paris tango azako ya na Vieux Rochero. Et ndenga zako beta na zako sepela mingi ko bina muziki na ye na dingaka trop. C'est une grande chanteuse en boka na biso Maman Mbili Abel. Mais na boye ko ça ne featuring poani parce que c'est à cette époque là so halu bakana Mama Tchala moi ya to ça na ki mambango. Parce que azaki vraiment quelque part ma chanteuse préférée. Yebisa biso nini et ça là qui que vers les années 97 tant aux zonga qui Kinshasa vraiment un mouvement il y a plutôt il y a République du fait président Mzee Laurent Désiré Kabila pour embrasser un tout petit peu la politique. Ni tinde qui ouvre vraiment côté la politique. D'abord ce qui na zonga qui pambate nazako ya déjà nazo beta musique nazo kende na beta musique na ba Congo na beta musique un peu partout à Lubumbashi nazako ya na zonga kana 97 avant 97 nazako ya nazako beta bango mo Afrika nazwa pe ba médaille bisika onyoso bazaki manifestation wezako sengela ba artiste ya libanda pe ba ya bazako bengi sangai na yaki parce que ta na yoka ki na moni pende ba tonyoso tozako landa mouvement échanger na mboka et narbino nakende. Et tant on a yaki, bien sûr avec l'autorisation de Mzee Laurent Désiré Kabila, abi moi je vais arriver à Kinshasa. Gabi, toi tu vas arriver à Kinshasa, je vais arriver à Kinshasa, je serai le président de la République. Gabi, au président de la République koleka Mobutu. Mobutu est très fort, ouais. Gabi, il risque de te tuer. Abi, non, tu vas voir. Moi je dois libérer le peuple congolais. Les gens souffrent, le peuple congolais souffre. Je dois faire quelque chose. C'est Dieu qui m'a envoyé. Nabi, est-ce que vraiment Mobutu vraiment il lombe boa kokokaye? Le tout puissant. Le tout puissant Mobutu nana kwa kokokaye. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila akokiye akokiye toka mo na tikala ki bouche be na télévision tozo landa disons nabi ngabi vraiment toka Mzee akomi na Kinshasa. Kokita kiti na Kinshasa ngai pe na ye na yaki nzela moko na Vieux Rochero tokiti toyeba yambi biso on a été logé ngana zaki logé na Grand Hôtel pendant 8 mois na Vieux Rochero to yaki nzela moko pe na excellence chez Kitundu pe azaki pe logé pe kuna na yeko longo na tiki pe kuna. Et bref vraiment j'étais trop bien accueilli mais comme d'habitude en tant qu'artiste nazana ya kopesa te na yaki na moi oyangaye cadeau, c'est-à-dire une chanson. On a yemba qui ça fait bien longtemps qu'on attend. On attendait la liberté. Ngonga ebeti e debout congolais. Totonga mboka elongo na Kabila. Ta on a yoka ki akotika Kinshasa pa tongo etanabi bibi. Vraiment yaka tokota na mbako, qu'est-ce qu'il y a? Yaka nanu kuna tata wana zwi Kinshasa. Tata nini ngabi Mzee Kabila zwi Kinshasa. Yaka to travailler quelque chose, je dois aller à Kinshasa. Ndeto sali nzembo wana. Wana benga kinani? Bibi. OK. Ya onde na Bibi dance chibai. Ndeko kita tokiti awa
na ye kobeta yango tant na komi pe na bandi sikoyo pour atteindre ezaki difficile téléphone naza na téléphone na yete ti daiki na ba décembre 97 janvier ezalaki nini ya manifestation à Lumumba. Okay. Il fallait qu'on bête en palais du peuple avec notre ministre de la Culture, Raphaël Ngenda, qui était là, qui m'a beaucoup soutenu. Et à ça, qui manifestation, wana. Et vraiment, c'était une chance pour Nanga. Oh, mais depuis quand tu es là, c'était ce jour-là, le 17 janvier, na bêti na palais du peuple, wana. Abi, mais oh, mais Tchala, tu es là. Abi, oui, mais je suis là. Ah, ça l'a bobi, écoute. On va t'appeler après. Na sisi miziki, vie rodi ya eko benganga. Tchala, tu es où? Nga abi, nga yoyo. Balukanga partout dans le hall, là, partout dans le grand hôtel. Bazolukayo. Voilà ndeko kende nyoso wana. Et place P, poser au sein la politique, et il a qui opi kakawana, tout soit politique. Au raisonner que non, en tant qu'artiste, en tant qu'icône de la musique congolaise, au kokiko PSAP, position mususu, au PSAP, makambo mususu sur le point politique, ou soit ezaki inspiration à Musée Laurent Désiré Kabila. Non, c'est-à-dire que tango tokutani, to démarrer à expliquer qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter pour naïe. Nalobingaï en tant qu'artiste. Nazali mobilisatrice de masse, okay. Nazali pe animatrice, disons, il y a musique. C'est ce que moi je peux apporter. Mais politicien, Nazara politicien était. Aussi, on a gouverneur et ton ministre. Mais au siège dans le Parlement en tant que député. Par reconnaissance, quand même, il y a un Salaki, à Tchakingaï député. Naya CLPT. Non, les Rwanda vota quitté. Nazalaki, il y avait des chefs coutumiers, il y avait tout le monde. Okay. Et Nazalaki député. Et si Manangaï n'a drainé quelques bateaux, oui, vraiment, en tout cas, baza moi reconnaissant, Bazali, ou peut Basalaki, comment il va député, si Manangaï, Bazali. Et c'est vraiment dommage que Rêve Zalaki me poussait et Musée Akoufi. Musée Akoufi, n'a qui député, Pengaï Moko Natiki, na Longwe. Parce que c'était à Lubumbashi, na voyagé de soute, je reste à Kinshasa. Et après tango, moi n'ai eu pouvoir. Nabi non, je dois les soutenir. Okay. C'est ce que j'ai fait. Et jusqu'à présent, Natikala et Nazali kabiliste. Naza kabiliste, Nabi Nawutika kabilate. Je dois aller jusqu'au bout. Mais par contre, Kobandawana Tilelo quand même Naza une expérience makasi politique, bien sûr. Parce que même si Naza peut fonctionner dans au sein de la plateforme politique. Bien sûr, Nazaraki présidente pendant 10 ans. Il y a Ligue des femmes. Il y a Ligue des femmes de PPRD. Et Nasala, on a quoi comme mobilisation, comme campagne. Il y a chef, Nasala qui a comme Kananga et Biscanio, Nazar au Kende. Disons, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je continue. Nalobite que Natiki, Nazo continue. Azad sous-président de la République était. Soit parce que le peuple est lingué. Mais malheureusement, on dirait que lingué n'est pas. Et puis la Constitution également l'interdit pour l'instant. Alors, la Constitution interdit aussi au pays, il y a des zongi. Nyosoka makasi na soko liko zongo zongo. Mais oui, ba interdire yete constitution le ibongote soko sali 2 mandats au PMI mutu mususu azui. Soka za makasi a doublé. So za makasi te soki yo moni ke o peuple lingi o lisusu et okoko zonga nayo akoko zonga ne soki alingi. Merci beaucoup Maman Tchalamwana. On poursuit cette tranche avec vous. Maman yebisa biso sikoyo le groupe Dynastie Mutwashi. Dynastie Mutwashi. Na sala groupe Dynastie Mutwashi te. Sangwane kenda na sala Dynastie. Donc groupe nangeza l'imam national. Ngabi comme c'est un nom. Ba jeune ba pesa ngai oza mamuna biso biskanso mamuna biso national. Oza su ya balu bato oza ya biso nyoso. Et j'ai adopté vraiment ce nom là. Est-ce que Dynastie Mutwashi uta? Dynastie na yebi na ngai te bilonde bato boye na kombo Dynastie. Na boka ko Dynastie yango ebutaka wapi? Dynastie Mutwashi.
nazanga imo na osa dynastie ndenge naza na dynastie te nazali mamu national o nandima na sepela na betela ngokombo ngo pe maboko na yambango na ba ba benga pe yachala comme chez nous so okena Kasai ba benga toujours yachala ouais ba msusu pe ba benga ko la reine mais la reine de Mutwashi grand prêtre mais beaucoup plus mamu national ou yachala maman au silence qui peut na ba production ya ba jeune génération na katiwana to mona qui la sœur actuelle MG30 les cas qui peut na maboko na yo encadrement na yo est-ce que politique wana ya ko produire ba jeune génération ezaka kato kata ou ezali au moni que phénomène ayaka mikolonyo sauté phénomène aboya lelo au moni disparaître nanu titi faut ko luka nani ti okozwa pe disusu mais c'est dommage à Kenda on avait tout misé sur elle et ngana papa Claude Machala c'est dommage que yokusuka vraiment les mbingazo et yokusuka vraiment que de poissons j'ai compris c'est une petite fille et ouais amonaki que libande za kongala makasi to pesa ba conseil to sala to wa ko sala mais alinga ki nete mais ba adversaire na biso bazalaki plus fort que moi et ba convaincre ba emporter ngai bota mususu chance ko za la pe libande ko ma plus que ça likambote mais na regretta kaye toujours parce que si elle était là naibika ngara a déjà confirmé na makambo ebele ebele penza c'est dommage que rêve wanezaki mukusa. Alors maman pourquoi pas également mais lelo nazana boss boss bosombo ini mungala la vraiment en tout cas halala soka fungoli munoko azako yemba bondi mais bozoko yoka bikolo boko yoka. Alors pourquoi c'est voilà pourquoi on vous appelle Mamu National puisque na kati vous êtes plus réputé trop louba mais ozo produire un mongala na kati na oui obi na culture ezaka ngo epona ngo eloko te frontière ezalaka te ngai rêve na ngezalaki naza comme productrice na soutenir ba jeune mais malheureusement ba jeune ngo pe bazo yoka te ba jeune ngo pe ba apprécier so ka nzembo ka moko pa esili lisapo akei ba manager babimi ba bwena bwe babimi akomi ko lenga devant makambo ebele tout ça et baza apprécier ba apprécier biso yo botozaki coacher maseki ezalaki te parce que artiste azala ko le un produit talaka savon soki ba iza emballé te ba oteka na zando en tout cas ba somba kango to boyite mais zakata le muke mais tala savon ba emballé ba ko welela ngombango ba yebi que non iza protéger et bwena bweza kitoko ba komina makomi tout ça là artiste azala ko la produit il faut ko bombaye ko batela ye ko nettoyer ko sukolaya comme bien azala prête vraiment à porter à vendre mais au moins na moto zo salela bana miki en tout cas ba trop pressé balingi na bango te nzembo moko ai c'est fini na komi na ngai botika ngana kende mozo kende wapi oza ko sala république mboka na yo okaniso zo yemba pona yo to pona famille na yo oza ko yemba pona fierté ya peuple congolais pona mboka na yo pona ni ba artiste soki mo artiste akufi olie famille ekundaye omoni l'état telemi akundaye parce que komi à l'état mais bana bazo kamata lelo musalo ya musique lokwa la jeu ezali sanote na yango naza ko senga bango bazana kokita ba mikitisa na wuti ko mona moko awa a invitaki ngai Sara Kalume halala soko yoke mungo album na ye azobi mis album na ye hulala taona yoki ye ma miso kitingai na bi fio ayemba kande boye na yoka kasango na ye ma yemba kande boye en tout cas toza penza na ba elema penza caché toza na ba fie belé o bazoemba na mboko yo mais bakoyeba na ndenge nini soki balingi bali sala boye olingi to lingo yo sala boye lobi te ngai na sala boye kende gauche olingo kende droite mais ko simba te zala calme ba jeep na ba soki banini okomata yango okosombaka yango e komaka ya yo mapango okosomba mais mwana yelelo alinga comme lokola Koffi Olomide voilà alinga comme wa mamuchala mwana mais oui mais oyebi sacrifice nyonga na sali oyebi sikanga na wuti na wuti musika penza
lelo naza na quarantaine ya carrière mais bana ayeka lelo même pas une année akomi ko fêter ba anniversaire ya une année toi anniversaire à 2 ans mais ça n'impacte te enfin bref na osenga na bana surtout bana basi ya mibali ba osala effort tomoni ba jeune ba ibele o bazo bima ibele ya bana ibali bango bazo tenir mais ya bana basi omoni so alinga mataboye bato moko ba interférer ke ya rab na biso to kende bala kende biso to la nzela mosusu des fois okuti ye lobi akomi na parler quelque part to ba ke komi lokola bar c'est-à-dire il faut passer par là pause non alors il faisait musala maman depuis un moment to komi comment na depuis l'époque il y a Mzee Laurent Désiré Kabila bien sûr au komi trop na ba chanson patriotique nini et animé vraiment soit nini et salaki ke okoma ko composer mingi banzembo patriotique est-ce c'est parce que papa azalaki au sein azalaki militaire yango koma trop na amour ya patrie ou soit c'est parce que vous êtes également l'icône et la maman ngai nazali artiste leader nangai politiquement leader nangai azali Kabila le rais na yembele bandeli nangai aza sous présidente je continue à vous soutenir et ko yemba ye toujours OK et bien voilà c'est ça quoi son yembele te na yembela nani mususu mais tout le monde a rappelé la chanson mususu yemba Kabila te c'est pour la patrie banzembo mususu yemba pour les Congo banzembo mususu non toko yembela Congo makama misusu soki ba événement za na mboka toko ko yemba ko intervenir lokola bitumbeza na ba este kuna esila kate to ebite po anini et to yemba ko soutenir bande ko na biso baza kuna to yemba ka disons banzembo kilikili to yemba po na ba corona o ba maladie ya corona o ya disons on est là to yemba ka to sala ka to et puis à mon âge en tant qu'artiste na komi na âge ya disons ya ko conseiller na kati ya musique j'apporte aussi quelque chose na apportaka mingi na yedaka na kendaka na ba hôpitaux na salisa na bimisaka basi o baboti baza na moyen tout mwana bando bimana mino na hôpital kaka pona ata musu pona $20 $10 au moni na bimisie na yango nozo mona ke en tant qu'artiste bien sûr to bandaka tout petit mais à un certain niveau et tu dois vraiment tu dois agir pour n'amboka na tu dois te mêler pour n'amboka na ko pesa ou ya pe contribution pe et c'est ce que je fais. Alors en tant que kabiliste, en tant que un membre chevronné du PPRD, vision politique il y a Mamou national sur le plan culturel et zani. C'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez na culture ya mboka en tant que politique na culture ya mboka culture ezaka ko lobateka ko robeta musique mais on a lobby culture ya onde nazo ba ezaka ka musique te OK culture ezali culture pe ya mentalité pe OK et ngana za ko senga to changer mentalité les choses ont changé le monde a changé biso pe il faut to changer pe to tika la simate mais monde za ko changer biso to za ko zonga en arrière. Pourquoi? Bon, peut-être la pauvreté, pauvreté, soza nanzala, mato ego yoga lisusute, misu ego nyotala lisusute, okoloba boye ya lobi boye. Oibi tozali wana pona ko intervenir, tozali wana pona ko soutenir, tozali wana pona disons ngai moko te ezala ngai ezala baninga mususu ba artiste ba wera son to mona ka ba jibempiana to mona ka ba Koffi Olomide ba artiste mususu bazoya et ba sala rappeler quelque chose ba contribuer ka pe dans ndenge na ba en tant que ba artiste. C'est ce que je fais aussi à ma façon. Culture na biso il faut changer. Toi na culture ya mabe ya munoko ya kofinga bato, culture wana il faut changer. Toi na culture ya mabe ya malamu te to longo esika to alaki na nzela to ko na kati ya zamba et vraiment ezo sala penza kitoko te. Il faut que l'homme congolais change. Il faut to changer. Changer ce que en fait bolingo wana il faut ezonga, il faut to zana bolingo wana bolingo za resu ne pas na bisote. To komi mauvais sauf qui paie. Mabanga zo kwa ya mutu na mutu moni asimbi mutu na simba pe ata ya muninga omoni asimbi o ya ye mutu. To boyite mais vraiment toza na amour wana lelo tolobi ke toza tokomi na culture lelo to yebi nzambe lelo makasi tozo sambela lelo makasi mais to sambela na bosolo et to sambela na ndenge
osambeli na monoko alléluia moto faye nzambe kanga ye bona boy or que na sima tango baluka ce n'est pas ça non wana eza bien te tozoko sanzambe il faut toyeba ko sambela na bosolo. Alors maman, question oyo nazotuna yo eza question ya auditeur plutôt ya téléspectateur plutôt atindelaki biso tango tolobi ke non tokende dans le cadre de notre émission les gens tokekutana mama poto solo là abi botuna mama est-ce que ba séance ya répétition ya groupe na ye ezalaka kaka to mama atika koyemba komaka koyemba na studio et puis ko produire bato mosusu? Mais yebisa ye d'abord toza soki na ba couvre-feu na bino boche couvre-feu ezali toza na makambo ya corona oyo attaqué monde entier nakende koyemba wapi bato baza kosangana lisusu te okoyemba wapi nani akoya avant ya kotuna question wana il faut d'abord koloba mais mpona nini baartiste ngai kaka te na baninga mosusu tobeta lisusu musique comme avant te. Ce n'est pas que je suis fatigué non na makasi naza en plein âge mais problème eza ko se poser na côté ya situation boyebi o ezali monde entier ezo permettre lisusu te ndenge tozalaka il faut mu pepe wana ile kanano elingi koloba te ke tosili tolembi totiki non pas du tout nazali na répéter et puis on peut pas aussi répéter tous les jours basa rappel musique mikolo nyonso te ezana ba jour na yango na wuti ko silisa na studio album na ngai ezobima malheureusement album on a salaki il y a liboso depuis 2013 Tito Komalelo ça a été effacé par les gens de l'ANR pour les problèmes que j'avais eu tout dernièrement. Oui, en prenant mon disque dur, checker pour ne pas reprendre ça demain. Ils ont tout effacé. Vraiment. Il s'agit de quelle chanson, maman? Ingratitude, aux amotés mamabe, Zemboire de Bazakou Kabalongola, fini mabe, nous effacé tous les 12 chansons. Et na studio non na kati ya disque dur na studio babomba kite que non basengi ngai pesa biso disque dur na audition ya disque ya album total banino yembi na kati. OK, ils ont tout effacé. Donc vous avez repris à zéro? J'ai repris à zéro. Sauf au moment où j'ai pas toutes les chansons mais quelques chansons on a reprendre à zéro. Mais avec quels moyens? Avec beaucoup de difficultés. Heureusement, Claude Machal est là pour m'encourager. Abi non, Kolembate, Telema, travail. J'ai repris quelques chansons, 6 chansons. Au lieu de 12, tu remets à 6. Et Boyebi ça il va m'empêter que non, Boyebi Sanani, Bawa Basala Kiwana, Balubi, Toebi Bangote, Banane en Baleka Kuna di Susu, Toebi Bangote. Aboye comme so Boyebi sous Bangote. Et na sepela atamukete na tika na moi en moko boye contre Batouana en tout cas na sepe atamukete vraiment. Ouais. Alors maman et Waniza album na yo ya na ngana comme liboma. Oh. Unana comme liboma. Talaka travaille au site depuis 2013. Aujourd'hui moi $5,000 OK, moi $10,000 OK, moi $3,000 OK, malien bozo kende. Bazo salisa yo bao baza ko sala ke vraiment kende liboso lelo na komi na suka et puis ba effacer et puis otuna batuna te yo kanisi ngana wozala bien penza na sepela penza da bao basenga likamwa modele wana na sepeli ata mukete mais le roi toza bato tant que nous vivons encore solution nzalaka mais solution wana ndezali ko la wo ngana sala ki wana te na sepele atamukete nani akufuta nani akozongisela ngai moto azongisela ngai zate na yebisi bankaka merci et bonne chance. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette tranche. Vous avez certes compris, il s'agit d'une icône, il s'agit d'une légende. On a tellement de la matière à vous donner, mais hélas le temps ne pardonne pas non plus. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette tranche avant également d'avoir la dernière réponse de Maman Tchalamwana. Maman, album Ezokobi Makan, titre Ezobi Masikoyo. Ezobi Masikoyo. Psycho, date, tu habité? Non, si on a habité date, tu habité. Je ne pense pas que dérangement est causal. Mais Nazobi Misa, on a Mawananga Nyoso. Ekobima na ebiki ba fanatique bazawana
bao bazo soutenir ngape baza ko soutenir. Mais je sais que les temps sont durs, très très durs en ce moment. Et yeba que na ota o traverser ba moment moko peu difficile. Nazaraki na hôpital et heureusement que sikoyo na commis bien et j'ai repris. Bon, la force est là. Oui, nous sommes quasiment à la fin de cette tranche. Un dernier mot à Maman Tchalamouana, la Mamou nationale, notre richesse culturelle, la République démocratique du Congo. Alors Maman, un dernier mot. En tout cas, merci beaucoup Papa Nandenge. Et vraiment, on s'est dérangé, on s'est déplacé, on est vers Ngai. Na sepeli ya mingi. Nambula oyo 2021, mbali boso na salle interview. Et na sepeli ya mingi. Mais na silicité na zana mingi akoloba, mais c'est dommage que tant ils ont poussé. Tozongela, on ne sait jamais. Et biloba yanga ya suka eza ya suka te, mais na loba na kamusu soezo salanga i passe. Tango lobaki di kambo oyo ya totako na otako yebiso en tant qu'artiste na niveau songolo, je dois quand même apporter une contribution, comme me mêler aussi de tout ce qui se passe dans mon propre pays. Nazalipe et autorité quelque part culturelle. Mais comment on a tout ce qui se passe dans Boganabiso est sous normalité. Et na wuti ko sala nzembo moko tellement que choqué ngai parce que l'équipe peuple congolais a komona passe ya ko sakanate. Peuple aza ofuta ba taxe, peuple aza mona passe, peuple aza onyokwama et peuple disons mosala ya malonga penze zate. Mais bao bazo profiter. Bazali groupe moko songolo bao baza na tête ya pays. Bao baza ko gérer, bao baza ko diriger. Quand je dis ça, c'est-à-dire bao tozo benga excellence et ceux qui honorable, ceux qui nani tout ça là. Pourquoi bana mboka bazo mona passe bazo profiter na ba bien na bangote? Moyibi eleki tala mosusu ye otouti ko mona Bakonga. Bakonga vraiment le tout puissant Bakonga otoyebi est vraiment un professeur ou un bon enseignant, un ministre vraiment compétent. Vraiment, on pensait à tout sauf ça. Les lois bima les lois voleurs. Tozo kaba 2 millions et ba mosusu soki 19 000 soki école ezaki fictif. Eza ya solote boena boye azo mbongo na kati. Mais pour nani bato bazo mona pasi bato bazo futa ba seki ba droit ba ko futa ezala ko futa la bana ba classe ko sala boena bo yo siko yo kamati e komi ba bien na yo ya famille na yo o sala yo lingi na profiter na thème oyo président de la République a pesi ya état de droit na profiter na yango pona ko yebisa na bato ke état de droit balobi. Pas de déception. Intouchable azalité, motonyo so azali touchable. Ole bonga nazali boena bote. Moyibi aza moyibi. Nazo yemba moyibi bulo kuluna angenga moyibi aleta na makala bango nyoso ndenge moko. Oya yibaka soki bijou, oya yibaka sac, oya yibaka téléphone. Tozo mona bato bazako tonga, bazako oyaki maboko pamba. Lelo komi ko bimana ba étage, komi ko bimana biloko kilikili. Moi sino komi ko voyager tous les jours. Bana na yo, to mona ba boîte ezali awa na mona ka mususu betaka na boulevard Titongo. Kaka bana mikonzi, bana ba ministre, bana ba ADG, bana ya ba soki bana ni songolo pakala tout ça là. Bana ba pauvre nde ba melaka ba agene kuna na cité to ba melaka chibuku to soki nini te ce n'est pas juste ba bien mboka na biso richesse ya mboka na biso peuple doit profiter to ba ka peuple d'abord yango et peuple d'abord yango vraiment nde yango ba pesa batu misala ça c'est autre chose mais to tika muyibi. Il y a l'état, il y a l'état. Il y a compagnie à famille na yote. Il y a l'état, il y a l'état. Qu'est-ce qu'il y a l'état? Il y a yote. Bah tu vas comme confondre. Au moins mon bali soba nommé ye. Au moins moi si na ye na lito. Chérie, et si quoi zokenda wana kola la te. Kola la te. Il faut za la missionnaire za la kofunga. Toza atana 2 immeubles. Toza la tana boena bo. Ba mama. Totika ba conseil modèle wana. Tozo pousser mi ba na biso na miyibi.
na koyiba ce n'est pas bon. Eza ya l'état, eza ya l'état. Il faut que moto nyonso a profiter na yango. Mwana mboka moto nyonso a profiter na bien mboka na ye. Totika moyibi. Na sali nzembo wana. Na profiter na thème ya président état de droit. Les autres m'a bientôt pas d'exception Il y a pas d'intouchable. Tout le monde est touchable. Kolobate ngai na zabu e na bote. Et na tangi pe bakombo abatu na kati. OK. Na tangi na bakombo abatu. Ba immeuble nyonso eza na ville atosi toyebi bakolo na yango. Toyebi bakolo mutuka songolo pakala. Toyebi bato nyonso bana mboko oyo. Na tangi bakombo na bango. Na yebi ke na koso problème na bango bikambo te. Mais je défends vraiment bande konankai. Merci beaucoup maman. Nandingi oyambaki biso epai na yo. Merci. Tokozongela o lisusu pour tozwa ba réponse na ba question mususu ototuna na yo o bande kona biso balanga biso à travers le monde ba mitunaka o bazwaka te tokozongela o lisusu c'est. Et puis aussi likambo mususu pe na ngena bosana. Bande quoi toza ba congolais. To sepelaka so boti mwana poto, oyi mwana ngaza français. Mwana ngaza américain. Mwana ngaza liboye na boy. Mais toza na bandeko. O baza ba propre makila na biso bandeko na biso. Pona nini toza ko s'entretuer. Pona nini toza ko lingana te. Bandeko na biso baza na est bazo mona pasi mikolo nyonso. Bitumba sur bitumba. Dikamba wele ka toyebi te. Toyebi ke richesse ezakuna. Toyebi ke makambo kili ezakuna mais guerre si la kate. Et tous na zako senga na bandeko na biso na obazo sala mbeba wana ya kobonga bandeko na bango. Soit disant que no baza ba Rwandais, soit disant que baza ba paya, totika biloko wana. Na mboka na biso atoza na 5 peuples. Toza na Bantu, semi Bantu, toza na ba nani ba Pikime, toza na ba oya biso ba tuti pe bazali. Tobosa na yango te. Et toza na ba mususu ba nini? Ba Soudanais. Banilotike ya ondezi otozo benga soki ba tuti wana. Bazali baza ba congolais. Mais to sepela ko ba ke onga na za américain na za français. Mais bongo siko bango baza bandeko na bino boza ko bwakisa bango. Totika biloko wana miso nzambe ya malamu te. Totika ko boma na biso totika toza bandeko. Ba Kongo na biso yo ezaliti eke sino te bonso e bakata kwen wana. Totika bango bakende si bokolo bo mabele na biso. Baba ndeko na biso ba totika penza en tout cas masano wana eza penza bien te. Merci maman. Merci papa. Merci beaucoup. Vous avez certes compris, il y a de la matière, il y a vraiment de la matière, mais on va revenir également auprès des Mamou nationales pour avoir des réponses à nos différentes questions que vous nous demandez également. Si vous nous demandez, nous allons revenir ici pour parler également, pour éplucher l'actualité des Mamou Tchalamouana. C'en est fini pour cette édition, pour cette plutôt tranche légende. Je vous retrouve prochainement et d'ici là, continuons toujours à travailler avec ces goûts du bien et l'art du beau, car la vie avance à pas de géant. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de votre magazine Légende. Bye bye.